bato nyonso balobaka te papa Smoky Mbangu alobaka te ke ye moko aza nzambe bino mobengaka nzambe me ye moko amilobaka te ke aza nzambe bopusana boya natela bino mwa petite vidéo oyo parti oyo alobaki ke aza nzambe bopusana ça y la famille donc bosabone TikTok boya na page Facebook kuna nde makambo bomona ba vidéo mususu bomona te mususu awa vidéo eza 10 minutes mais kuna na koloba plus de 10 minutes au moins pela maloba eza nanu makambo eza ebele oloba mais osuka na 10 minutes boma fort donc naza na page Facebook soki okomi Balenda News TV pardon Francisca Balenda News wana Balenda News TV eza YouTube na ngai wana nde Balenda News TV Francisca Balenda News eza page na nga okoti okomi Francisca Balenda News osabone nde siko bando mona siko makambu tu ndenge ezokende bana tata Smoky Mbangu kiangani j'espère que boza wana talaka bino nde motivation biso tozalaka bana Israël biso po bana Israël wana ezala na Israël te mais biso nde banoir na ote bino vidéo banga na bino te biso nde banoir bana Israël biso bayindo mokili tango ebande na esaka bino ebandaka na mbanza kongo nde bakoko miso bakenda ti ba Israël batambola pays de pays so boyebaka te fo boyebaka ngo boyebaka toza bana Israël yango biso kimaki tozala na mibeko ebele toza bana Israël biso penza po biso banoir nde bana Israël biso boyebaka ngo donc naotela bino vidéo wana otali awa oke na page pe osabone bokuna nde makambo donc c'est ça merci beaucoup mabota bakoya awa koluka ngai nzambe j'espère que bomoni bato ya matata biso kutolingaka na biso kute papa Smoky Mbangu alobaki ngande nzambe po toyebi ye deja tona ntina ekoyoka te ke ngande nzambe biso toyebi ye deja notre Dieu éternel eza ye wana mukona kovanda pena ke na tie pena tableau bozela makambo eya na koyela bino ba sujet ya somo na kotiela bino tableau na kolakisa bino na ba chiffre ti bino bolobaka ba éternel bobondelaka Kimbangu so boyebaka te toaka na nzambe mosusu te nzambe avandaka na biso na Afrique botika koyimayima banzambe bakufaka te soki bomoni bongo ezali se mbongwana akufaka te abomini okola po ani nzambe akufaka te obozela kala te akokufa nde bokoyeba nzambe akoki kose transformer pendant 7 fois omoni na mokili oyo kaka soko alobiki azalaka na nzoto wana ya liputa ti lelo alingaka azala ndeni donc yango wana akendaka kotika nzoto wana change nzoto mosusu donc akoki kose donc tokozala ne lelo ye wana toza nde na nkamba mais soki alobiki nga nazozongisa nzoto oyo naye na nzoto mosusu tokotosa omoni biso toza wana mpona papa mpona nzambe mpo tobiki nzambe na biso tokotosa ata soki alobiki akei nzoto mosusu tokotosa moni biso tokotosa makasi mpo toyebi ke tozalaka na ye même na bible ezali akoki kose nzambe akoki se transformer donc akochange bilongi ata 7 donc c'est ça biso tokotosa kaka moindo kumisa nzambe na yo libota elaka ute bandeli loposo ya talo yeme apona moindo zalama yele zalana poso soli tozalaka na nzambe ba conscience fo ezongaka bino ba témoignage Jésus ya peka bato ba église ya libanda ebele mutu moko bwazaki mbangisi te mais amoni papa Smoky Mbangu aloti papa Smoky Mbangu siko bino boko sosola mukolo nini botika na bino na ba débat bo se concentrer na koma kaka kombo yango ka balobelaka kombo yango banda kala mais esila raté kombo tata Smoky Mbangu bandi lelo e banda kala mais esila raté histoire tata Smoky Mbangu ata bokangie bosali nyonso basala nyonso mais histoire na esila raté Kimbangu azakaka lelo kato bondela kaka Kimbangu asila raté akenda raté banda kolo yeso akenda banda tata na ye aya Saint-Esprit
akendaka te po lobaki akovanda na biso libela yango azalaka na biso andimaka chanze elongi andimaka chanze nzoto mais azaka na biso ya to sosola mukoni biso bainde souffrance na biso bandaka photos wa pe kimia tozwa temps kozwa kimia soki bobike botiela esiko motema bo comprendre nde mokili na biso ko changer ti bozolo bake soki aza nzambe asisa bitumba na Goma asisa ba désordre akosisa ndenge ni tango ososola ete akosisa ndenge nini po nzambe pe batindaka ete yazotalela nde yo ososola ye tango yo ososola ete bitumbe kosila te pasi esila te pe ozofinga mutu afingaka akotaka lola te ozofinga bokomi ko rappeler biso ke nzambe azaka na mwasi ye moko asali épouse pourquoi asalelaki Adam asalelaki Eve ayebaki tina lelo bamama batelemaka bateyaka nini grâce soki abali esali nini yango siko bokomisa ngo lokola so problème nini non bango mo bayokanaka na bango déjà ye tata ayokanaki na mwana ekoto ozokende ekolo Yesu ndenge oza na mwana okobota te mais ntango koya na ntango mosusu nde okoya kobota bayebaki deya mokili okose transforme bato fo babota ye moko asalaki mwasi yango esengelaki mpe abala eza problème te est-ce que nani ayebisi bino ke oyo bino bolobaka na bozwaka masumu makasi na olobela nkutu na te mpo eza nango na ntina moko te mais eloka na osenga bino botalela tata molimo santo yalingaka batalela soki otaleli ye ozwi lobiko ngai oyo nazalaki vi na kaka mbeya nazwaka kimia te banda na mipesa na nzambe na nga nazwa pena kimia na vi na nga nazwa pena kimia ekota na vi na nga mpo nayebi ke na nzambe mosusu te biso tozalaka fier ntango olobaka tata Simon Kimbangu c'est mon Dieu tout puissant tozalaka fier ntango olobaka éternel ye wana nakoyela bino bachiffre oyo tata alakisaka biso nakoyela bino na bachiffre bocomprendre ke bobondelaka Simon Kimbangu me na kombo ya éternel tema ya mesane komibomba yango amibombaka na ye wana nde nzambe na biso toza na nzambe mosusu te bomata bokita toza na nzambe mosusu te na mindele na bayindo tozaka na ye mais ye moko ayebi ke bokontina ntango akaleza ekendaki pa mindele pouvoir ekendaki pa mindele ekomi na ngonga oyo to récupérer pouvoir eya epa na biso bahistoire ya biso bayindo babetelaka bino ke biso tozalaka na solo bamboka nini yango babetela biso banigeria touta na nigeria na afriki kuna bato ya mikuse kaka nde bazalaka kuna banani bato ya mikuse wana babengaka baemor bango kande bakosa makambo ebele na babible na balivre nzoka nde esclavagisme nyonso elika kaka na Afrique na Congo dia tout quoi okoyoka ngo na église moko te yana bato mosusu bayebi kaka Jésus aza pe égyptien te mais aza nde français bapaster mosusu bayebeli bongo bato mosusu bayebi kaka Jésus auta na Égypte mais Jésus atikala kozala na Égypte te mokili banda na Congo dia tout quoi mbanza Congo mais Jésus babomaka ye na mbata kulusu nyonso wana boyebi yango te bolingaka boyokaka mingi mpo bodécouvrir makambo ebele oyo bino boyebi te bokoyeba makambo ebele tata Simon Kimbangu ye nde nzambe Dieu le tout puissant bomata bokita bofinga boni tozaka wana na nzambe na biso notre Dieu puissant mon Dieu vivant sona na posa ye na kenkamba papa ngaboye encore papa koyebisa elo te atali yo kaka neti ngape ata na kendaki na expliquer alobi na nge eloko te abikaka mabondeli kaka donc apesi ngama ya kamba ntango nazongi nakomi kozwa siko makambo na bandoto nakomi kodécouvrir oyo nga nayebaka te nakomi makambo komoyela nga ebele po bato ebele bakenda bakamba bazo expliquer papa koloba ne boye akomona ndenge mabe okelakisa photo ya mobali papa yebi soki mobali oyo aza mobali na yo te mais okomo déclarer mais oyeba te parfois aza pe mobali ya vie na yo te parfois yaki pe parfois aza mobali mabe parfois pe aza famille na yo akufa bazongisa biso to comprenaka te yango tata alobaka te
alobaka te mais biso toyebi ye notre Dieu vivant toyebi ye nzambe na biso ya biso ku toza ba richesse po tozaka na nzambe sikoyo ozoyeba ete ozososola ete yaya oza bien te ko biso toyebi ke tozaka na nzambe na biso yango tobangaka lisu te po toyebi ke nzambe aza na biso avivaka na biso aza na biso na bonzoto pe spirituellement. Donc c'est ça, au Canada, à la prochaine.